mbote na biso nakanisi boza bien. Est-ce que ezana motu moko asepelisa bato nyonso na mokili? Kobosana te, un prophète n'est jamais honoré dans sa patrie. Oui, c'est vrai. Na vidéo oyo tokopartage histoire moko pour comprendre que la vie, peu importe oyo kosala, il y aura toujours des gens qui vont critiquer en mal ou en bien makambo yo kosala. Mais vie na yo ezo dépendre na ba les ondits ya bato te heureusement. Landa histoire oyo. Ezalaki mokolo moko, papa moko azalaki moboko libuli na mwana na ye. Bazalaki na situation ya pasi. Pe badesidaki bakende bateka ane to pe kamela na bango. Musika te penza bakutani na ba jeune fille ndenge basi bazaka. Pe na musika kaka batali bango babandi koseka. Moko na bango alobi, bato mosusu bazoba penza tala. Boza penza na ane na bino, mais bondimi botambola na bino makolo. Vraiment. Soki nazalaki ata na ane ndenge na ngena mata nakenda asibla. Oui, papa wana ayokaki maloba ya jeune fille wana. Pe atali mopanzi azalaki na mwana moko ya mobali ya environ 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ayebisi mwana na ye, c'est vrai, tozokende mosika. Mata likolo ya ane bongo tokende nga na kotambola makolo. Baprogresse, bakomi pembeni ya zando. Kobima na bango na zando. Bakuti bapapa moko bafandi mopanzi wana baza kobeta dame pe baza koseka. Oui, tango batali bango moko na bango alobi, bana mikolo vraiment. Papa mokolo azotambola makolo, yo mwana mokie omati likolo ya ane, o mwana ndenge nini. En tout cas, bana mikolo bayokela liso bakolo ni respect ni mawa. Imaginez frustration mwana na azalaki na. Oui, mwana na mokie ayokaki maloba ya papa wana. Mwana na lobi te papa, yo mata ngala kita. Nde mwana na kitaki, papa na ye amati bakontinue nzela na bango. Oui, ezalaki bango kokende progressivement. Musika te bakutani lisusu na groupe mosusu ya bamama moko bazoya na bana na bango. Bamama na batali babi mais ce n'est pas possible. Oh papa ya ndenge nini? Mwana na yo, mwana na openza ya mukiebo otiki atambola makolo. Yo mati likolo ya punda. Ce n'est pas possible. Papa wana ayokaki maloba. Papa wana zi mwana na ye amatisi na sima ye liboso babandi bakontinue nzela na bango. Oui mon frère, ma soeur, landa histoire tina sika. Musika te bakomaki na zandu epa wapi faki bateka ba ane bakamela na bango. Epi bashamo na bango. Okota na bango na zandu bakute na commerçant liboso. Effectivement asombaka pe bashamo. Amoni bango boye. Oh papa, wana bozoteka. Ayebisi, oui, tozoteka kamela wana. Oui, mais ce n'est pas possible. Nakoki osomba ngote. Comment ça se fait? Kamela mukiebo, cheval, chameau mukiebo, yo papa mobimba, na mwana na yo, bomakeli yango, mais boko bomaye. Oh penza atana sombi lelo, lobi ya kukufa na ye, boza sans pitié. Heureusement, bo décider que tu boteka ye. Parce que l'attitude à vous, imaginez un instant. Confusion. Oh papa wana na mwana ni bazalaki na. Quelle est la leçon à tirer? Na vie, peu importe ce que tu feras, mutu moko azali o ako contester yango, o ako critiquer yango na mabe to pe na malamu. Mais retiens ceci. Retiens ceci. La vie est à you. Tant que tu es convaincu que Makambozo Sala est bien, continue de le faire. Dans l'histoire, Batuko Basel Bakombope Lelo, toujours qu'on continue à la histoire na bango, vous allez comprendre que ça Batuko Babenga Bango Batitu, Bayoka Kate, Bakipa Batitu, Bas se focaliser sur l'objectif na bango, et atteindre. Après, Bapesa Bango.
Parce que de toute façon, mutu na mutu a critiquer en fonction il y a éducation, il y a environnement, en fonction na ye moko. Qui te dit que ceux qui a dans la même circonstance que nous, qui a agi différemment? Ce n'est pas évident, ce n'est pas garanti. Si tu as aimé la vidéo, reste connecté. Commentez, likez, partagez. Quelle est la page là qui likez, commentez, partagez, ça peut aider quelqu'un d'autre. Keep touch!